una matadi maole mansiku kopulia golo dia luna benenge mana mungana mbandu kwa bana balanda utukwa mana nchamutindi makala buna mura balundi dibo muna kopolina polisi mvuala zole mvuala ya Mose ikazengile mbwambo waki je mvuala yina ya Aaron ya menemvuma mudyambulya mpaka baguntu nabatele nyo bete guntu tudina kutuyo kwa kimenga kanti Mose nyonkatu bubwaso nama ukatere mfumu nzambi bana baronka kabavuti yo kwa kimenga emuno kibeni ngine bana Miriam kwa bana kanti kabaleni yo kwa kimenga mpaka zabwa alete muna makanda kumyezo lebera sonika munanti nyoluto ale ntimi agonto gogo walo ni lusonika levi ale badi sonika ba gonto makanda kumyezo lebageni ntimi tululu munankela kawo amene bukwakia ba gonto no balungu lubelebo bon siku ni zibule nkela kago bele zibula bubaga ikisa emvuala ya loni jimene nemvuma jembutu za kitoko mudia mvuala za gonto no buna konza kala Mose mbe numene mwini ni obele kibeni no mwini ne kachi kamono ko insole le bubunza misole le buna mvuala yoyo kitingela kango yoyo yavira kuna Israeli kaina diakako dutala muna Jeremi kapcha 3 njira ya kuumia samba Krispensika kulutangilayo buna boyaka tuka yizi eyo ne buka mone muna matuti ya bera entimina myamyo le myezamena kunakela tata diyo mubayenda muzenge mvwala nleke kasabaka tata diyo yani ne buna kwa denso kadi mvwala nkau moda bobo ne lubamba kanti enkau wagunene bora katena kwa buka simba kuna zulu kudunguti yambuti aruguna wakalanda buka sena kwa kasimba kanidiam donc iguna kwa kala kwa Mose unale zenge bayise kuwata bosi batoma osala buna bubu ya mwini bitini biole bya sala bina wanka tini kanka kakari sole basola diokoni wanka ka tini kya mvwala loni kanka kamvwala Mose bayantikidi kuni debula bimbasi buna kansambu kazisosulo aboko ngatu buna wazengo kansambu zani zayenda yani vubulu kuna mbyo sebuna 40 papa buka yenda ku Israeli wayenda muna mwagonto mwasadila yiso masivi mwa watungwa wayenda wana kavuanda kina kadienle ko lwansuka buna ba Yuda bantela yani vuanda yani nonkatiki vuanda yani yisu luta muno ya mangivwanda mfwetifu akanti kifwa buko nzebe ntango mifwa kanti simbilika gana kakala moda kima kampembe chatungwa fulubikotila maza mu mankuka malutanga kina kakala wavwana wasimba bukaiza ututele yani foto yina ina munanzo yani vo dia simbila na fulukina yisu shuma kasisa gana chokakala wavwanda kina yasimba yasafe bonga shaiza kwani yetu kukubuna bya wonto no bifatiwa kuiza munkamba buna idiodio kusekovo gana gazengule mvwala zakini kwani muna nkata muna mwagonto no nkangu chiuiza bakuna songwa muna kalusimbi lyako Crispe ula gana sili baba wange endingana makambo alobeli biso ezali ya tournée ya bâton prophétique. Moto alobaka makambo ngo ezalaka papa Thomas Tuvumana ya mboka Lukengo. Asali liboso rappel na ndenge nkolo Yesu na oyo alobaka epa tata Simon Kimbangu. Ezalaka tata Simon Kimbangu tango akendaka kokata yango azalaka na leki na ye papa Diyombo ye mutu alobaka na biso makambo oyo azalaka lokola mbangi ye alobaki ngai na memelaki tata Simon Kimbangu lichette tango tokomaki na pesaki lichette asimbaki liboso kote ezalaki ya Aaron nde tango apalolaki likolo elobi pamba te toyebi basende wana ezalaka na banzete wana
likolo elobaki alongwaki kuna pamba te wana ezalaki ya biso te po wana ezalaki ndenge nalobi bandaki kosala discussion. Donc so botangi na nombre bokomona yango bobandaka na nzela ya liboso ntina mwambe wana nde ayaki sikoyo na kote oyo ezalaki ya Mose pe likolo elobaki te na ndenge bazongaki na bango na mboka nkamba. Biloko oyo totangi ezalaka ebele me wana mosusu eza ye moko tata Simon Kimbangu kiangani Molimo Santu mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba ayebi bisika yango ezali me oyo ye apesi biso na bolingo na ye tolobela nde yango oyo biso tozali kolobela. Ndenge nini tokoyebela histoire oyo? Na 1987 papa Joseph Diangenda Kuntima abengisaki bato misato ezalaka papa Samuel Walombwa, papa Samuel Nzo Ayaya pe papa Thomas Lukau. Ye alobaki na bango bokende na mboka Lukengo bobengisa bamboka ya nzinga iso ya nkamba po baya bosengela makambo oyo bolimbisi. Likambo ya liboso ezalaki likambo ya mama Kiantono. Toyebi histoire ndenge elekelaki na likamusi ya liboso ya tata Simon Kimbangu na le 6 avril 1921. Ya mibale ya mwana mama mafuta oyo ya Lukengo. Ya misato ya mbuta mutu Lukalangango Mvuti. Ye makanisi mabe eyelaka ye na ndenge mama mwilo akendaki kolongola manyoko na mai posane ezalaki ya viole na ndenge tata Diangenda Kuntima ayaki kobikisa mama. Nde ya misato likambo ya bandeleto ebungaki oyo ebwaka maka. Nde tango mwasi na ye ayokaki makambo oyo alobi te ebwaka maka te pe ebungaka te. Me ngai nazali mbangi munene pamba te nazalaki mwasi na ye. Ba protestant ya ngombelo tete nde bato bayebisaki ye apesa bango eloko oyo epesi tata Simon Kimbangu abomba. Bango bakopesa ye JEP pe bakotinda ye na Kimpese akende ko continuer ba étude universitaire. Nde tango makanisi wana eyokaki ye esika ye abengamaki na bozongi na ye ayaki kozwa yango na kolamuka nango azwaka yango azipi yango malamu na ndenge abandaki kokende nango na ngombelo tete. Kasi na bokomi na mai ya tombe tango ye akatisi bandeleto pe ebungi na ndenge abandaki kokende maboko pamba na kokoma nango kuna ba missionnaire batuni mbuta mutu eloko oyo toyokanaki ezali wapi? Ya lobi na comprendre te na wuti nango banda na ndaku na Lukengo kasi na komika na mai ya tombe tanga na kati yango pe ebungi. Bango balobi te likambo te zona na ndako okende kokanisa malamu. Tanga zongi ya komi na ndako atalango na coin esika ezalaki eza na nkaka wana. Alobi me halali. Na moko elandaki asali yango kaka ndenge moko. Akomika na mai wana ebungi. Akei azongi. Nde na mokolo ya misato tango azwaka yango tango akitisi kaka akomi na banzete ya bikapitusi oyo eza wana entre Lukengo pe poste ya basurveillant. Likambo ya kokamwa tata Simon Kimbangu akotikala Nzambe. Papa Diangenda Kuntima Joseph pe papa Charles Lukelo azalaki na mboka Boma babimeli ye. Nde tango babimelaki ye ezwi mbuta mutu alobi me ce n'est pas possible. Bato yo musika Boma bauti bakomeli awa ndenge nini? Balobi papa Diangenda alobi mbuta mutu tomoni ke olembi na yo pona mokomba o tata atikelaki yo. Pesa biso eloko na biso. Ezalaka na 1939. Nde tango bazwaka yango baye kopesa yango mama mwilo awa na mboka nkamba na ngombe Kintsuka. Mpe na butu nango tata Simon Kimbangu ndenge ayeki kozwela ngo kobunga oyo ebungaki toyokeli tata Samuel atokelaki pona kokende koluka ngo kuna na mboka Lubumbashi. Bon, na mwa extrait mususu aye kolobela biso tango papa Diangenda akendaki na Israel na esika oyo balobaki ke kolo Yesu afandaki na mesa
ndenge alobeli biso ezalaki mesa te me bafandisaki ye na mabele ezalaki na mwa pui moko nakobenga systeme ya pui batie mwa beton bamatisi esika wana bayebisaki ye afanda yalobi ngai nakofanda te nde ntango asimbaki esika wana atikalaki kolongola oyo nyonso etikalaki kuna na ndenge azongaki nango awa na mboka nkambo. Merci papa na oyo opesi biso na kombo tata mwana pe molimo santo. Amen. Papa Mbenza, je vous remets l'antenne. Merci papa Daniel Butufutu de antenne. C'est votre qui papa. Bogoli misabiso. Ya solo masolo na biso kende mulai. Kasi ndenge papa balobela ki angwete na tango soki koki. Malamu nde bola kisango na mokili mobimba surtout na biso bakimbangiste. Na ndenge nini ke mingi tokobosanaka tokoyebaka te ndenge nini ezalelaki. Yango nde toza kozwa tango molai boyi na yango toyokaki bande ndenge lekaki ya papa Mfuma Longo oyo alobelaki na kiana mwemvu me toye kolimbola mwa muke na lingala yango tokosenga papa Jado atangela biso muke na lingala papa Mfuma Longo alingaki koloba nini. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ndenge papa alobeli yango tosali résumé ona mukuse mobembo ya tata Mfuma Longo papa dengenda kuntima na mboka ya Kiana Mwenvu na 1989 tona mukuse alobaki boye na koki koyokisa bino soni te likambo ezali wana ndenge namoni bakangi batu na esika wana na koki kondima te natala bango ndenge wana. Donc papa zo voyager amoni batu bakangamaki na tina misala soloka ramonaki ke moya ko supporter ko tika bango ndenge wana ezali te afongolaki bango nde tina wana babengelaka ye mingi moyibi. Ndenge yango babengaka ngai moyibi ngai nazali mokonzi kasi bokonzi na ngai ya mokili oyo te nde bokonzi na ngai ya likolo pe toyebi ye te. Bato oyo babwakaka bakake awa ya solo esali ngai motema pasi tonakia na mwenvu pe bato bazalaki na misala na kobwakaka bakake mpona kobebisa bato ezalaki makasi aho likambo wana esepelisaki mpenza papa mokonzi ya bule te vraiment esalaki motema pasi kasi sikoyo lokola botiolinga mingi malamu bosambela makasi soki te pasi. Ngai nazalaki fonctionnaire na l'État. Salaire nanga ezalaki na mutu akokanaki na yango te na tango oyo azalaki kosala na Belge. Yango alobaki ke mama bibi akokaki kosimba mbongo na ye meme ya 8 mois eza na ye na maboko. Yango wana alobaki ete asombaka mutuka ya sika tango wana na 122 francs belges. C'est pour dire que akoki kozala moyibi te akende koyiba na ndako ya mutu te pe tokotikala koyoka likambo wana te. Ngai lelo yo nabengami moyibi mawa babengaka nga ndoki magicien makambo nyonso ya mabe balatisaka ngai. Eske bato wana balingaka ngai bato bazongisaki ete te balingaka yo te. Lelo yo accident esalami mutu azofingama dia ngenda kasi lelo yo finga na yo
kasi kobosana te ete oza na kombo. Tango oza kofinga ngai kombo na yo ekomami pembeni wana. Mokolo soki otiki mokili oyo biso no na ntumpa tokoyebana malamu. Yango batata na bamama tango na kendeke na ba province ya likolo okoki koyoka bato bafinga ngai te, kasi bafingaka ngai mingi na province tango wana ezalaki kobengama RDC Zaire, lelo yo RDC anane République démocratique du Congo. Yango wana alobaki ete bafingaka ngai mingi na ba Zaire, donc ba Congo. Mais soki na kena ba province ya likolo jamais okoki koyoka moto afinga ngai te. Yango wana papa aregretaki mingi na makambo wana. Alors version ekolanda na sima ezali ya français, c'est-à-dire ba chef d'établissement ya kiana mwevu bapesaka rapport ya inspecteur moko azalaki koya kuna ko déranger bango po ete azalaki pe na mposa même akanga ba classe na biso. C'est comme ça que wana tolandaki yango mingi kuna tokokota te. Mais makambo mokonzi bula sengaki tosala yango nde tolobi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Biso eloko toza kosenga mapondeli totika te. Makasi na biso eza na mabondeli potokoma na esika wana oyo tata Nzambe alobaki ete tokomonana mpe tozali bato. Pamba te loposo mwindu pasi na ye kino lelo pasi esilaka te. Eza na ntango ezali ke moto mwindu mpe akosala makamusu. Toza kokanisa likambo wana mingi, toza koloba ete tozali kokende, tozali kozonga nsima te. Soki osimbi eloko ya bien na maboko, okomona bato babandi kolanda yo mpo babotola yo eloko wana. Kasi yo soki osimbi yango malamu bakobotola yango te. Yango toza koloba ntango nyonso ete tosambela mingi. Kamo moko etikali oyo toza kozala soki esalami nsima nde oyo ekolanda ekozala simple mpe makambo emonani. Soki papa Mbenza abimaki moke, sika papa Kampo asimbaki moke, elembo ezali toza nango ake kozwa yango nazongisili micro po ete alakisa biso eloko azongelaki na ndako. Merci papa. Malgré ntinu zingi ngele umagina gata makansi ya solo lagi okaka. Likambo ndenge papa Kampo au tikolobela na tina ya Mvwala Lulendo. Ndenge papa Kampo alobi ete Mvwala Lulendo etambolaki bisika nyonso wana auti kotanga mingi ndenge oyo ba mesana kosala biso ba critique makambo ane sengile ngote koloba kasi na 5 mois papa Mfumalongo papa ndenge na kotima alobelaki yango sur cassette pe ezali papa tukembo soki bazana ba archive nyonso wana mukolo mosusu tokobimisa yango. Na 1939 ndenge papa Kampo alobeli yango soki Mvwala Lulendo elongwaki na maboko ya papa Thomas Tuvumana. Papa Thomas Tuvumana ye alaki mwana ya papa Mpata Myambongo.
yende papa patamambongo ndinga zalaki na bamama misato na mama mwilo nde mama nkitu dia aki kobotama bango nyonso bafandaki na mboka Lukengo. Alors na 1939 ndenge toyebeli yango ete ezalaki deja nungu ya deuxième guerre mondiale. Ndenge naza koloba boye yemei papa Diangenda mutu apesaki biso histoire oyo. Bandeko na biso bamindele bayebaki ete eloko wana ezalaki na puissance makasi. Balukaki nzela nyonso po ete eloko wana ebikisa bango na guerre oyo bazalaki nango ya 40-45. Nde bazalaka na en liaison na bandeko na biso ba protestant awa na Gombe Lutete. Atango wana bazalaki ba Suédois. Ndenge bayebaki ete mondimi na bango na bonganga na bango bayebaki ete eloko wana ezalaki pa mondimi na bango nani papa Thomas Tuvumana. Basalaki manso bayebisi eke tokopesa yo mbongo, tokopesa yo mituka, pesa biso eloko wana. Ndenge papa Kampo alobeli yango. Kino bakomelaki eti na kati na ndako. Potango azali kozwa yango azokende kotikela bango soki akomi na ngambo ya mai oyo ya tombe elimwe bango bamoni ete non. Yo zela kaka na ndako kuna na Lukengo biso tokoya na mutuka na biso tokozila yango wana. Baye kino na Lukengo bakoti na ndako bazwi yango bafiniki yango malamu bati na mutuka bazongi na Gombe Lutete. Tango bakati sika mai ya tombe yango elimwe. Baza ko comprendre que eloko yo ezali spirituel. Kasi lokola eloko ezali spirituel. Oyo aza ko bomba yango. Donc ce que peut aibi manœuvre malamu topesa ye mbongo. Ba promesse wana yango te. Bazwi mbongo bapesi ye. Ye pe na motema na ye loko leza kozonga boye c'est que tata alingi te. Kasi esi emonani déjà na misu na bango. Donc akomaki entre l'enclume et le marteau. Posa ayebisa bango andene kono mvimba kaluisi dia kako. Kasi si azwaki mbongo abatu. Alors commandant oyo ayaki kofanda na Mbanza Ngungu oyo azalaki te ye mdafa opere guerre nyonso na kote nyonso oyo alobi te nga moko nde nakende kozwango. Akomi epai ya papa Thomas Tuvumana ayebisi ete oyo obandaki kosakana na bango baza ba religieux. Ngai naza pe civil te nazali militaire. Epai na ngai soko sakani okokundama. Thomas Tuvumana munku kidi ngele. Asalaboni. Ale mbongo yango yo ale. Wapi yango albi bino moko bokota na ndako. Bakote na ndako. Bazwi bakena yango. Tango bakati sisi kaka ngambo ya kutu ba changer nzela. Ole bakena na nzela Gombe Lutete bakena nzela ya Kongo Tadi na nzela Luvituku. Bakoma bamikomelaki kutu na kitobola te batala na mutuka eza lisusu te. Commandant alobi ale demi-tour. Eye papa Thomas Tuvumana tanga zonga na ndako oko ni yene na kukidi mono muntu koyikwena. Mwaya kima ezali te. Menyonso wana papa Thomas Tuvumana ndenge tomonaki la fois passée famille eyaki kosenga bolimbisi na likambo wana mama oyo basalaka na frère wa papa Michel
nde famille yango wana nde ndenge bakosenga nde bolimisi. Komanda ntango azongi na lukengo mbuta muntu ntango amoni kaka kaminyo si ayebeki deja keloko si ezongaki amipesi kaka nkuba ya ndenge wana azwaka. Mbuta muntu ntango pasi eleki tongo nango etani ale atikali kolamuka ba 4h du matin ayepa ya papa Mfuma Mbanza na lingi lisusu te zwa eloko na yo. Papa Mfuma Mbanza alobi te zela kasi nazoya kozwa yango. Ndenge papa Mfuma Mbanza akendaki kofanda na lukengo afandaki 4 ans na lukengo wana ye moko papa Mfuma Mbanza mutayebisaki biso na 1989 ndenga ayebisaka biso lisolo wana nazalaka nga moko te na tango wana bapapa Kayombo bazalaki basimeo ba John tozalaki na bango. Nde papa Mfuma Mbanza ake kofanda na lukengo ake kofandela eloko wana banda 1940 jusqu'à 1945. En 1945 tango bitumba esili ye pe ale kuna esili azongi na ngombe kinsuka nde medaille ndenge papa ipsaki ngana lakisa yango nde nakendaki kozwa Mbanza na lakisaki yango dernièrement na l'an 2011 lakisaki yango awa na médaille na convocation oyo bapesaka na papa Mfuma Mbanza akende kozwila médaille na Mbanza Ngungu. Bozwi ya médaille ya papa Mfuma Mbanza na Mbanza Ngungu na tina ndenge abundaki etumba wana na Kawalulendo. Ndenge toyebeli yango na ba mikolo ndenge bayipsaka biso ye moko papa Mfuma Mbanza na bopesi médaille wana ya solo bazalaki ebele tango bapesi bango ba invitation ya kozwa médaille oyo bazwaki ba médaille bakonzi ya ndenge na ndenge basalisi ba costume ya ndenge na ndenge ba veste ya ndenge na ndenge. Kasi avant fête wana cérémonie wana isalama babandaki kozela nde papa Mfuma Mbanza bamindele bafandi bazali kozela kaka papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Mbanza banda na nkamba wa tina Mbanza Ngungu mumali kwa nipeka yende ya nipeka kadi ya protokole ni mosi kwani siku seremoni fwe banda kasi bamindele balobete soki moko wana zangi soki a komite moye seremoni banda ezalite pe médaille moye pesama ezalite luka zela mutu anga akomaka te koma akomaki papa Mfuma Mbanza na mwa chemise na ye esfime na kingo kilote na ba pantoufle kokoma zokoma kaka na Mbanza Ngungu na place ba cérémonie fe salama bamindele nyonso batelemi mutu angu banda kozela yeyo bongo batu mwindo tango batali mutu angu yeyo kasaba bakivwezele ba misusu balobi kutu atina kola susu médaille yango ezati na batu ya boye biso photo fanda tozela kaka nde ye nako continue kofuye yango ata lelo kaka ekomona na kobimisa médaille po tobimisa kango awa me mingi tozalaka te na mokolo wana nde masolo nyonso oyo papa Mfuma Longo papa Dengenda Kuntima aza kopesa biso. Papa Mfuma Mbanza asimbi mbala lulendo simande aye kotika yango na maboko ya mama Mwilu. Mama Mwilu ndenge azwaka yango ndenge tolandaka na message ya papa Mfuma Longo na le 12 avril 1959 nde akikosala remise et reprise na papa Mfuma Longo papa Dengenda Kuntima. Foto oyo bakangisaka mukolo mosusu na lakisaka bino yango awa ba foto nyonso wana ezali ba message na nyonso pe papa Mfuma Longo pe ezali kola bato ntembe pe tozali mingi tobanda kopesa ngo na
preski babanda kolekisa makambo nyonso wana na liloba ya papa Mfuma Longo papa dengenda kontima na mokolo wana alobi ete ayebi ete eloko wana papa Mfuma Mbanza mutamolelaki yango pasi pendant 5 ans na 1940 jusqu'à 45 eye kokoma na mama Mwilu. Mama Mwilu na le 12 avril wana 1959 apesa yango epai ya papa Mfuma Longo. Papa Mfuma Longo atali mbutaki ngani azali ndenga asimbelaki yango toyebi esikoyo mama apesa yango pai na ngai ezalaki mwa ntembe. Papa Mfuma Longo alobelaki makambo yango nyonso eza sur cassette. Papa Mfuma Longo papa dengenda ayekozwa papa Mfuma Mbanza po mama Mwilu ndako na ye ezalaki esika ndako ya papa Kulutu ezali. Papa Mfuma Mbanza ndako na ye ezalaki esika oyo ndako ya papa président général ya Afriki papa Masamba ezali. Ndako papa Mfuma Mbanza ezalaki wana. Papa Mfuma Longo alongwe na ndako ya mama Mwilu ayekozwa papa Mfuma Mbanza. Ayebisa papa Mfuma Mbanza tala makambo mambaza koyebisa ngai. Papa Mfuma Mbanza kanisa eloko ni banoko zala pai na ngai me ndenge mama yazwaki yango ale tokende bakei kokoma bazokoma boyiga. Papa Mfuma Mbanza atuni mama Mwilu yo mama likambo nini oyebisi pai ya leki papa Joseph. Mama Mwilu alobi kiangani yo konsilika te bosani likambo. Papa Mfuma Mbanza alobi ya solo mama leki botikala na mama likambo wana ya bino mibale ya mama na yo. Papa Mfuma Mbanza azongi naye. Papa Mfuma Longo atikali wana na mama Mwilu kino mama Mwilu asalaki bagesse naye ti ake kosimbisa ye eloko wana ezali sur cassette banda kotyango pwete toyebaka nyonso wana eke Mbenza aza kokosa te. Tala likambo tata Nzambe. Papa Mfuma Longo tango azwi yango ake kosimbisa yango pa papa Mfuma Mbanza lisusu. Asimbisa yango pa papa Mfuma Mbanza ti na mikoleko ya bongo tokoyeba date oyo papa Mfuma Longo akamati yango azongisi yango officiellement epai ya papa Mfuma Mbanza. Date ezali balakisaki biso. Maloba pe ezali. Papa Mfuma Mbanza akenango nape nasuki wana nakokende musika te. Kadi soki nake musika mbumba ngatu mbodidio kusanza kwani bienena makambo nyonso yo nazali koloba mikanda ezali lokola pe mundele esi akomisa esika wana eke babandu pe ezali soki ekokili tango tokokomisa yango te na esika wana pona lelo nasukisi boye okombo tata mwana pe molemo santo amen. Boko limbisanga masolo liki sukali mingi donc tokosenga papa Kalu makambo nyonso toza koloba bango pe baza na makambo ya koloba kasi tokosenga kaka nzembo oyo sengaka papa Mfuma Longo papa dengenda kuntima pe papa Kalu opesa biso explication tina nini papa Mfuma Longo apesalaki nzembo wana. Papa Kalu topesi au micro pwete okokopesa biso nzembo wana. Papa Kalu ya koriki bajenu ye masolo kitoko me eumelaka penza te. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sana na ordre ya papa
ezalaka na 1985 tango tobandaki koyemba nde apesaki biso explication ya nzembo wana. Titre ya nzembo ezali don tata nzambe apesa moto na moto. Apesaki biso explication tango tata nzambe apesaki badon epai ya baangelu, Satan azwaki don te. Na yango apesaki ye promese ke lokolo opesi nga don te, yo na likolo ngai na se mpona koderange bandimi na yo. Mpona koderange bango makasi abongisaki bagroupe 4 to 5. Groupe ya liboso babengaki yango Abadoni. Abadoni wana akote na kati ya lingomba mpona koderange makasi, surtout ba oyo baza na ilembo. Groupe ya mibale abengaki bango Badalaka. Groupe ya misatu ezali Dalaka ya Ndombe. Groupe ya mine ezali Dalaka ya Mbwaki. Groupe ya mitano nabosani yango na luki nazokoka kozwa yango te. Nzembo yango ezalaki nde boye: Beto babonsono nzambi tusadilanga, maketo meto tuyambula, kindo kikieto mpe tuyambula, kimpala kieto tuyambula. Ovo tutatamane vangembi, mulumbu kyo kya mfundusu, kuna mbazi sitwalwa nzulwa, kana bwetu didila. Beto babonsono nzambi tusadilanga, maketo meto tuyambula, kindo kikieto mpe tuyambula, kimpala kieto tuyambula. Ovo tutatamane vangembi, mulumbu kyo kya mfundusu, kuna mbazi sitwalwa nzulwa, kana bwetu didila. Vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga, vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga, watu vana mpeve imosi, kanti nkailu muntu yewani. Watu vana mpeve imosi, kanti nkailu muntu yewani. Vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga, vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga, watu vana mpeve imosi, kanti nkailu muntu yewani. Watu vana mpeve imosi, kanti nkailu muntu yewani. Na lingala nzembo elobi boy: biso banso tosalelaka tata nzambe lukunia kindo kizwa totika, seki tokotika mabe te mokolo ya suka tokolela na libanda. Ndenge toza boye biso banso nzambe ntasala biso apesa mutu na likabo na ye. Molimo ezali moko kasi likabo mutu na ye, na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Kalusi Futoki kwako. Mnatezo kabeto natina ya 5 mois to silisi okomba tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Mbenza. Na nyonso tikoleka toyoki.
ba jeune bazali kotinda biso bolingo mipeko pe misala totonga Yelusalemi tosala makasi malgré bitumba kasi tolemba te toyebi ke mingi bazongi nsima mingi balobi bilaka ezali koumela kasi oyo bazali kotosa tolemba te siko ntango ekoki mpo tosala ntsinsani toza na programme mingi tokosalela oyo eza koluka ke bamoye ezala tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Tunakomba tata ya mwana tata molimo musantu. Enza mwetu Yesu Kristu yezo la kwanza hali wasilitu ye ujuari ya mwana belela jika wakalanga yetu tukawa kwa yelengu seye mwane mwana belela amen. Venda jambo tena te yango tolobeke makambo ezali kopusana soki oyoki mutu afingi ngai leka na yo kozongisa eloko moko te bango wana nde bakokamata mbangu bango nyonso batiolaka likambo ya tata Nzambe kofinga tolobi yango banda na tango ya nkolo Yesu finga maka mingi tango ya tata Simon Kimbangu tango ya bapapa surtout bapapa awa na bakongo te mokolo mosusu papa alobaka yango soki na bimi soki nake bipai mosusu bafingaka ye te pe bandeko na biso awa na bakongo kosakana te tinaka tela vongunza moyani nti luziti unkatu elelo ekomi pire bongo bakanisaka biso toyokaka te me toyokaka na biso toyebaka me eza likambo ya kozongisa te toza kozala nde ntango ya suka soki bango bato baza na solo sava kasi nde soki kozala epa na biso
mbangu ya ndenge wana kosakana te. Tokokimela wapi? Pona bongo na telemi nanu wana nzembo toyoki yango kombola pasi ekozala. Napesi nanu na Papa Mbenza na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Merci papa. Tokokota na makambo na biso ya 5 mois. Kasi va signaler biso 18h ekoki na yango va surveillant tous à disposition faki pour être tous à honneur ya papa ce qui est sili bon on est de continuer. Ndenge papa auti koloba na 5 mois ba papa ba silisaki makambo nyonso po bakolobaka boye na Kikongo ete nkulu to chef de famille soki abandi kolokisa makambo nyonso na kati na famille pe soki azali kolakisa musapi na mutu moko elakisi ete ye wana nde akoyingela ye azali kolakisa ndenge nini bokotikala na kati na famille, ndenge nini bokotambusa famille, ndenge nini na tango wana soki likambo ezali ba clan mosusu eza ko assiste bino ndenge nini bokotambolela na yango sika totelemina wana tozela honneur c'est ma honneur nde toko continuer masolo na biso ya 5 mois. Et si tobandaki makambo na biso ya 5 mois ndenge papa auti kolobela yango e coïncide na makambo mingi. Lelo tozali na le 5 février l'an 2013 makambo mingi ekendelaki à partir ya apparition ya carte d'Afrique ndenge toyebi ete na nsima mausolée pene ya bureau ya papa. Tango carte d'Afrique ya ko apparaître nde papa Mfumalongo alobaki yango ete makambo na biso ebandi nde azwaka papa Kumpenda na papa Bobe. Papa Mfumalongo papa denge na kuti masengaka na papa Kumpenda ala kisa bisika nyonso oyo ezali ya makamsi epa ya papa Bobe pe kopesa explication epa ya papa Bobe ndenge nini bisika nyonso wandaki koleka makambo ndenge elekelaka. Nde na mokolo mosusu ndenge salamaki programme ke chaque mouvement chaque groupe mokolo na yango pone ete batala bisika ya makamusi ekokanaki mokolo wana na tina ya bana Ajax ezalaka un vendredi papa Mfuma Mbanza papa de alunganaki anga na yebisi bango ete lobi samedi bokende na mpangu na tadi esika lelo tozokendeke tango nyonso po ete bokende ko Cercle Café ezwaki bana Ajax bazwaki programme wana ndenge ezalaki ete na pokwa nyonso bakende koyemba liboso ya ndako papa Kulutu nde vers 19h bake na veranda ya papa Kulutu na Ngombeke Nsuka nde babandaki koyemba. Tango babandaki koyemba papa Mfuma Mbanza aye kokoma. Tango akomi wana ayebisi bana Ajax dirigeant papa Pepe ayebisi bango ete lobi boboso na te tongo tongo na 5h bokende na cerclage ya café na mpangu. Papa Mfuma Mbanza sali ndenge wana kotina na kati ndako papa Kulutu. Esika etikalaki bana Ajax bamisusu balobi ki yo papa Pepe yo ndimi ete lobi tokende na mpangu na cerclage ya café
mais lobi nde mokolo na biso ya kotala ba place historique siko tokosala ndenge nini malamu toyebisa papa Mfuma Mbanza tokende kaka lundi comme ça lobi totala ba place historique nde bakangi likambo papa Mfuma Mbanza na bobimina ye na ndako papa Kulutu pe accompagner ye po ete akotika papa Mfuma Mbanza na libanda papa Pepe akeke kofuka papa Mfuma Mbanza ayebisi ete papa okolimbisa biso lobi si tozwaki deja programme akende kotala bisika makamusi na yango soki okokopesa biso nzela po tokende kaka lundi papa Mfuma Mbanza apesi nzela problème ezali te lundi bongo bokende lobi bokende kotala bisika na bino makamusi papa Kulutu tango ayoki ndenge wana atuni likambo nini wana bango nde baexplike tango baexplike alobi te ngana lobi bolanda oyo papa Mfuma Mbanza lobi bokende na sarclage ya café nde lundi bokotala ba place historique bon likambo wana eyokanaki tongo na 5 heures du matin bana Jacques bake sarclage ya café biso nde ngai papa Mbenza na papa Firmin pe mokolo wana papa atindi biso tokende koluka basafu kaka na mpango kuna tokei biso tokendaka na mutuka totiki mutuka na kati ya mboka ya mpango ne toke kobuka basafu siko na bozongi na biso tokomi awa na entrée na wendo totala ebele ya bato batoki bamisusu bazokota bamisusu bazozonga nde mutu tomonaka malamu nde papa Kusutiko oyo ya Kinsungu totuni me likambo nini papa Kusutiko alobi ete no tomoni mutuka moka molai ebimi na nzela yanda me ekoti na nkamba me mutuka wana eza vert blanc me ntango ekomi na premier poste mutuka wana nde elimwe emonani lisusu te yango nde toza kozonga totala bato yanda balobi ete mutuka wana ekomi na premier poste me ndambu nango eza nanu kote ya carrière ya zelo me tokomi na premier poste ekoti na nkamba te toyebi te soki eke wapi me tomoni ebela bato na kati ya mutuka wana bango nyonso balata vert blanc donc mutuka wana ekomi na premier poste me ekangi nzela nyonso banda premier poste tina libula zelo biso tango tozwi likambo na papa Firmin nde toyaki epai ya papa Mfuma Ndongo papa dange na kunti papa tala likambo emonani papa abandaki kolia mwa eloko muke ayoki kaka ndenge wana atelemi alobi ai basoda na ngai esi baye oyo nde baye kobundela ngai nde esi baye bango wana nde baye po ete babatela Yelusalemi babatela nkamba nde ekotaka na ye na soirée ntango akoti na soirée atuni bamusicien bino bozali ceinture na ngai est ce que bomoni bandeko na bino oyo baye koyingila nkamba oyo te papa asi bakoti po ete oyo baza kosakana na ngai baza kofinga ngai balobi ete bakoboma ngai na mabanga na banjete baya sikoyo po bato oyo baye kobundela ngai nde esi bakoti likambo wana elaki na 5 mois alors ndenge papa uti kolobela ngo sikoyo tango ya papa Simoki Mbangu Kiangani na tango ezalaki makambo ya le 3 octobre na Mbanza Ngungu ya solo bangunya mpe batelemaki makasi posa na bango basala boy na yango nde leta ndenge toyebi ete alataka likambo yango nde apesaka ndingisa na les 2 secteurs ti Mbanza Ngungu secteur Ntimanti Gombe Matadi mpe Mbanza Ngungu bameka kusala nanu surveillance makasi po ete bangunya bakota te mutu nyonso akokota na nkamba il faut azala na kimbangi a partir ya Mbanza Ngungu nde likambo wana ekomaki makasi te na kati na leta
Alors wande kona biso ba policier ya Mbanzangungu na batu ya ANR balata kipe likambo yango. Sikoyo lingomba ekanisa kite tango nyonso bato bazo kuyingela bapesa ka bango mwa café. Bapesa ka bango mwa café po ete balemba te. Café wana baza kopesa bango na tango nyonso. Sikoyo mukolo wana sanza wana café wana eyaki mwa retard. Nde bato na leta ya Gombe Matadi la police na ANR bazwaki nzela bakoma na nkamba po ete bakoka kosenga café na bango. Potango nyonso nde babanda kozila yango pai na ngai papa soka pesi ndingisa tobongisi nde topesi. Pokwa wana balali bakangi likambo na bango ke lobi na 5h tokoma na nkamba po ete tokende kozwa mwa café na biso. Bazalaki bango mibale. Bazali koya balongi na Gombe Matadi bakomi kaka na libulu ya zelo place na che manioko. Manioko pe ezalaki wana mbala moko batalaka boye na kacha bilanga manioko mutu moko abimeli bango. Donc ekomaki na ba 6h juste. Mutu ngo batala mukuse likanise yeli bango na ndenge photo oto monaka ba Armangendo batala bato ko bango boy bango bakimi yebita bamoni bango alimwe dans le vide. Tango baye awa baye kopesa nga lisolo papa alobi te ya solo bino boza kokengela biso boza kokengela Yerusalem kasi boye bagate bakengeli pe ya makasi bazali. Donc o bakengeli wana bamona nakate bazali wana leki kaka yoko papa tuni bango est-ce que bomonaki bango bonabi kaka ye moko. Donc mutu mobimba lokola o babenga kana ba mathématicien kibe. Donc on pousse le kibe moko munene mafuta alimwe dans le vide. Donc papa le solango ezalaki ndengwana. Alors na tina na 5 mois ndenge papa lobeli yango batioli bazalaki mingi na papa Mfumalongo bakangaki makanisa mabe pona kosala pa papa Mfumalongo. Mais papa Mfumalongo pe ayebaki kote nini o ezalaki te bayini bazalaki mingi yango tokoyoka katango nyonso lisolo ya malanta kuna nde bandoki ya mokili mobimba bakendaki kosangana po ete bayoka na ndenge nini bakosala epai ya papa Mfumalongo basala mabe na bapapa po ete nkombo ya nkamba pe ebunga libela eyoka na lisusu te. Oyo lisolo ezalaka kuna toyebi yango malamu ndenge apanzaka bango ndenge alangi kotumba bango nyonso kasi mutu abikisaka bango papa Firmin afukamaka asengaka bolimisi faki na banza boyebi ndenge seni wana elekaka. Sima na malanta nde papa Mfumalongo akendaka lisusu na Kiana Mwemvo. Kiana Mwemvo na malanta eza ba section mibale nde kangana. Kuna nde Mungunya asalaki manso pete akokokota soka koti akoma na nkamba basala mabe. Kasi papa Mfumalongo pe asalaki mobembo na Kiana Mwemvo. Kuna nde akendaki komonela eke batu ya Bakongo bien ne Congo nde bakangaki likambo po ete basala mabe na nkamba et puis nkamba pe ezala automatiquement oublié na carte géographique. Nde nakokende musika mingi te nakokende mulai mingi te tozala attentif tolanda maloba papa Mfumalongo ndenge agangelaki batu wana po batu wana basanganaka toujours na bandoki ba musicien ndenge totangaki mardi passé bamikanda oyo totangaki wana bamindele o bakotelaki na lingoma papa Semoki Mbangu pete bakokolongola bata mabe nyonso wana oyo si tolandaki yango mais toza ko reprendre yango na demande ya papa mokonzi abule papa Semoki Mbangu kyanganya sengi yango
to cha dususu kasete papa Mfumalongo to yoka ndenga gangela ki batwana to pesi binonzela waseye mwana mwanda berela kilede ko fusan soriko mono kene ndangu muyemba kimo cha mutu kandi nsamona mono tamba tabachaka to ko bisinge na kutoka na kabu itasingira kasi muna mama mabavanga ngamale mukala montonge nabo dikange batu vanga ni moto mumbuine na ntunanga nyenye mono mbuine ajeja mono mbuine bagaje munkembe esebone yambula sabuna bafutuzu kunjula yeni kakadi mutange nkifusiru munkaturila mwini dibokolo lange mwezi bantu bana ntime numbo kabalela bokolo mono mwezi kasi mina wudi kala muta kumbokole mbokolo mwezi sadiri nkebe yena kuna ido ka futi bokolo kalu leli singa wafa do nemu dota tikengani ngeli kota kanti mina kubwana ndo mutonga ntet utagangi kezendi kuyambula bukena go mulekina mambo kisa muntu mbiko muntu anza katade papa Mfumalongo bwabu kanganga kulengi sakumona moni muntu kamuni mpati kizola boko mmoja asarite batu bobo papa Mfumalongo mwizi kalumunu kono wonga kubulwidi buna antima uleme akapepo kunzonga nikaili kalelu sakungwako mune mfumu kaya nzako mune mfumu mwizi kanze biko mbebu ngwidi njivo tata sifani kimba mshika kanga abadwe babu balosa ngembanda nukukwe ndanga tibebu kadi mbuyini vo ekitibona maka mambu mono usabana tima mukumbola ngasa surtout muntangu yi batu batemere kunsakana na bubu yingi maintenant je vais compliquer la vie aux gens j'étais toujours très bien mai batata kuzunga jekiana sila mosibu la lomelengi zambaskia samidi kanti mwini vo inyene engagement mu baskia sabala kede lenda ko mukulu la kede ya dungi tidu wuno ngan sarta kizianu ngisi leka kuku mpati vo to monana yebeno yebaba mbuta za bantu basanga vumbe mpi mpasi rufulu muka kene tokone se bantu konso diambu ye konso diambu ye Unanta wanta ma vraiment tali dusriga ngang mutu mpasi kasi cette fois-ci bukena bomba temene kun sakana na en tout cas izedi mbotele tumasamba bijambule batu mangani popelo kanganga bantu batu ko na papela kan wana tenga tu fungo sen ngatu kwanga sen ngatu sabu sen bamba togo sirkat ko wele ko tin sa wele sumba kimagen ko puisa puisa kibakene sumba ko nenda jami mayela mandi dingalere hojeta tu matazab ngama yake zikalanga vraiment très chance kasi cette fois-ci jantiamo yekiti mutino kambaru monita mwana badio atiti bobuna ke lendi zola dia ka kondo bantu mangani bena toko na swa bada bangani même bada bada ko même ko bada ko toko na sibana bangani idi adiro gidi kanga mabu mana male mokala won songi dori boko lo nga muy ke lendi singa ko lu fuy tan sonu tani ndo monon kala boy le mono fonctionnaire le tekala yene ba to de sa mono ndanga fonctionnaire le tekala bizoye mbongu jabati ni mono ku zayiri am fi ma ko ngatu kadi ni gouverneur général ebe mama Mfumalongo ndo yani nduna ngona nana mke simbi mbongo sa mono ngona nana mun simbi mbongo sa mono jamana kame gouverneur général wa toma kun zona yani ndio mwana tete simoni kimbangu yani ande bitakulle ngoma na kuna mbaziki nanga ande muntu bitukumana nga sasone no dinga leleno ko tedi ambu yenta gouverneur général wa toma kunstisa woni kiji fo fete sewa mona muyi nganga potin sasa batu bande ya le na sumbe voiture yamba 122 000 bunantangu yina 122 1953 le 9 septembre il y a les voitures dans une fonctionnaire de l'État
un grand fonctionnaire. Muda tufutiringi président Kasavubu. Kariano kala comptable. Yano tufutiringi. Kafatumundula katinga ndo imbo nguzingu baka. Mwini sali kisala mono. Bolu kana leka mono gouverneur général. Tumine kisala. Bolu leka mono musala. Idi adudo mono ndende bokolo mwinvi munantangu yi. Tere kimpuanza beto. Nsia beto. Mono foti bokolo mwinvi. Foti tewo no kuzu. Et bon. Oh. Batu bingi. Oh papa, c'est un grand sorcier. Papa Nokia katula. Walwado ngatolwado. Nini? Baba Ndoki eskizola bakunzolanga. Kama ni mfumo wa mbaka bandoki. Ba rose chrétien, ba tumbogala mono rose chrétien. Walwado ngatolwado. Est-ce que ba rose chrétien mono batolanga? E muntu tsalaga compagnie mosi. Mono mfumo no buna birika donzodi. Diambude na gana. Mbazi kinanga hajaja. Diamwe kwa unu mbazi kina. Ngana miaka kimoja. Boba gonzo. Bako siri amwe tawa. Ba mama ba tata kisanga muntu ndiko. Muntu anzale na tabo ambe manori ya fuila mudamde denge na sebe. Kilenga yango. Kiranga muntu ndiko. Ebubu ebatu babatire accident. Nanu tafingwa. Ya faunu mbazikila. Ndondele. Ndafinyuko. Takuvira kanyani. Nkumbu ina yako. Nkumbu yina bogo usinge. Jele sona mamungu. Mbaziki mwanu kweje. Kweje mbwabona. Mona tumona mokadi nzambi kafunako. Kileni singalanga muntu mbiko. Aksida kibuidi. Kamina duwato duwato. Kamoro kaya duwayo bawu. Bubakwe nange kuma. Kituma kodo twendi mutkingadi. Bali sio tibaba bakanga twendi. Kadi bawu sentira papa. Ba jeteki, ba dirija, ba xilopori, ba jeune, ba wotono. Ba tozole, ba lengi bizir kuyelu selemi. Bubuhuru gidi aksida kibuidi. Aksida kibuidi. Jangeda, jamura katule pouvoir yankata. Vous avez pouvoir de kinza dio bale ko kunzore langa. Ika boba kala na ya pouvoir na tene. Mona bazolanga. Ba magicien, je de grand magicien. Ba magicien de kunzolanga. Na muni la na tutu tana wuni ki vraiment je ne dis rien. Qui l'aime tel a comme on dit non magicien. Quand on l'a da. Ça va ça. Ya bu ba do ben to ba ko tagi ko e bu ko na ayitla timbani ko ye zandu te tijani na tu bwabona nga wunu kikini finga sakana no e surtout kuna mu ya beto ba mama batata mono ngana kima tijanga mu joko e tede to kana sabana badia joko kantu wunu kikini kidi wezolo mun zandu ko len wo mo ba finga bono jamais. Ndakuza kansoni monanga. Ni kwenda muntanu nana demagona sofi ngoro tintado. Tekanze tata simoni kimbangu wakasonge masifi. Msusu yake kadibu haka kaditia kasile msusu. Eka nitie tino kote tu. Ngatu ngombe za Elia zozo. Ngatu ndia kaneza. Enkudi zangu kutuna kakagogo mpengu yomu urije. Ni batate ba mama. Karutamrilani kubu bate anafoya kwa tu kensabu ko kelenki. Katamla jabu na keleno ko. Bambi. Ngendo na terebun. Ko terebuti me batwa kaka. Boba kutusakana nanga. Ndamata buka dili buka nwin na kasakana na jangenda. Mbadingwa. Ndate nanwe. Rencontre de to si akala kwadi.
ndangu yena kwani yena tukale rencontre spéciale nga wonu kiki kali amana ya tamla ngina mini kaka ndangu yena bama ma ibadata beno bakimbangiste tulalo mwansiku tuzolana bisalu mwine mpati muwa mabu maklasi vos inspecteurs quand vous pouvez vous quand vous êtes enseignants, où sont nos enseignants? Venez ici. Je voudrais vous entretenir. Un inspecteur, nous, on peut pas tout kanga. Il va me sentir. Il fait tout pour détruire l'école de ma langue. Donc il a fait un rapport. Moi j'ai eu le commissaire d'État. Allez, encore. Là c'est vraiment zéro. C'était quand nous sommes le commissaire d'État à l'enseignement primaire et secondaire est venu me rendre visite. C'était le 22 octobre aussi. Eh bien, je parle aux enseignants. Mes chers amis, je sais très bien que les gens ne nous aiment pas. À cause de leurs antécédents malheureux. Et puisqu'ils sont habitués à cette vie-là, et ils sont incapables, je dirais bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres Zaïrois qui ont pu aider les Zaïrs à connaître un tel niveau que moi. Dans toute la République, nous avons des écoles. En Angola, voilà notre représentant légal, il est là. En Angola, il n'y a aucune école catholique, il n'y a aucune école protestante, sauf les nôtres. Il n'y a aucun médecin catholique ou protestant en Angola. Jamais. Sauf nous. Nous avons des écoles, j'ai construit un hôpital en Angola. Mais catholique, non. Protestant, non. Sauf nous. C'est-à-dire, si les gens viennent faire des commentaires, vraiment cet inspecteur, il va me sentir quand même. Parce que je ne peux pas toujours tolérer à ce qu'on vienne vous, évidemment, je regrette beaucoup, parce que je sais très bien que vous dites souvent, ah, moi je suis venu gagner mon argent. Moi je ne suis pas un kimbanguiste. C'est un langage qui me choque, moi. C'est ça que je disais au coordinateur national. Et que quand quelqu'un dit, moi je suis venu gagner mon argent, alors vous n'êtes vraiment pas un nationaliste. Parce qu'un vrai nationaliste, voilà, on vous envoie 1 million ici, comme pasteur. Ici. Est-ce que vous l'acceptez? Non, oui. C'est parce qu'il est nationaliste. Je l'ai amené de Mayombe et il est ici, à Kiana. C'est lui de Kiana. Aujourd'hui, notre église aux États-Unis, c'est formidable. Alors, si je prenais celui-là, je l'envoie aux États-Unis. Quel est le mal il y a? Donc, si celui-là, cet inspecteur qui vient me minimiser ici, réellement, il va me sentir. Je rapporte tout chez le président. Parce que les choses comme ça me choquent. Je ne peux pas toujours tolérer des bêtises comme ça. Donc, ne reculez pas. Et quand cet inspecteur vient ici, et qu'il tâche de vous harceler avec ce problème, parce qu'il a quelque chose contre moi, mais il me sentira. Il est grand, moi je suis petit, nous verrons. C'est tout pour favoriser les écoles protestantes. Moi, je ne suis pas un gamin. Je suis toutes les situations. Je suis Zaïrois, je vis aux Zaïrois et je ne partirai nulle part. Je ne pars pas en Europe pour aller me cacher là-bas. Je resterai Zaïrois. Parce que le bon Dieu m'a donné la peau noire. Tous les noirs, je dis bien tous les noirs, il n'y a pas d'exception. Que ce soit des Américains noirs, et que ce soit des Australiens ou les Aborigènes noirs, des Chinois qui sont noirs, mais il n'y a pas une autre voie. Il n'y en a pas. Adam et Ève, ils étaient des noirs. Aujourd'hui, regardez, vraiment un mouchoir de tête, il faut un blanc me le fabrique. Un papier, il faut qu'un blanc le fabrique. Est-ce que nous n'avons pas des gens qui ont été étudiés en Europe? Hein? Et alors, quand ils vont commencer à réaliser ça? Parce que... Ah ah! Hey, ya, bou. Aucun noir au monde aujourd'hui, vraiment. Mais nous avons beaucoup de savants. Même dans notre région, nous avons beaucoup de savants.
Est-ce que notre papa peut faire quelque chose? Ah, il est un handicap. Et on n'a jamais fouillé pour essayer de chercher, pour savoir exactement. Mais pourquoi nous sommes les derniers de toutes les races que le bon Dieu a créées? Ce matin, j'ai reçu les choristes de Mbangangou qui sont arrivés depuis hier. Eh bien, je leur ai montré un document, c'est la lettre que le pape Jean-Paul II m'envoie chaque année. Mais quand j'ai lu la lettre que le pape m'a envoyée, je l'ai félicité. C'est pour la toute première fois. Jamais, et au grand jamais, j'ai vu un écrit de sa sainteté le pape et qui doit écrire des choses comme ça. Jamais. Mais quand je l'ai relu ça, mais ils étaient tous surpris. L'homme noir d'où est venu? Nous regardons simplement ce que l'homme blanc fait. Et nous-mêmes, l'étole, c'est quoi? nyonso wana ndenge papa Simo Kimbangu Kyangani auti kolobela yango oyo pasi papa Simo Kimbangu Kyangani azali komona ndenge alobeli yango kolo Yesu afingamaki pasi wana monaki yango musala eyepa ya papa Simo Kimbangu na 1921 ti 1951 ndenge akotika nzoto pasi nyonso mama mwilu bapapa ndenge toyoki ye moko papa Mfumalongo papa denge na kuntima na bando oyo ndenge ase plaindre mingi mpona nini bainjure ya ndenge na ndenge badecision ya ndenge na ndenge kasi ndenge na suka ndenge aye kobeta kri wana na Kikongo atie na munoko donc na mukolo na suka basekret mingi abimisaki wana alakisaki bisika oyo ndenge alobeli yango ete mpona kofabrike batole alakisaki mabele wana bisika nyonso wana tokokaki kozwa mpona kobimisa batole mikolo eleki ndenge tobimisaka tuile moko oyo esalaki bandeko na biso bacherchere biloko wana eza pasi mpona kosala mais ndenge papa Mfumalongo alakisaki ekozala mpenza pasi te po ete tokoka kozwa batole mais sikoyo toyoka nano pasi ngonga wana soki ekoki ndenge alobeli yango nde oyo baponamaki bakolakisa biso ndenge nini kosala batole wana ekoluka nango kutu teke okende kosomba na usine yo moko kaka ofabrike oti batole na likolo bokolimisa biso nakomi très pressé ndenge nabimisi likambo yango kasi bokolimisa biso na 5 mois papa abimisaki makambo mingi na ntango wana badefin papa Makela bazalaki papa Mfuka oyo azali kolanda biso lelo na France bazalaki papa Mfumalongo alakisaki makambo mingi kasi ye nde alobaki ete likambo nyonso lokola eza na ntango na yango ndenge alobeli yango konso diambu ye ntango wana oyo balakisaki biso makambo nyonso wana lokola ntango nanu ekoki te moye tobimisa basekret nyonso wana ezali te parce que soki tobimisi basekret wana tokomi lokola ba Lucifer ndenge amonaki ete ndenge nini bango misato basali mutu aleye pa alobi ete nga mpe nakoka na nga na kosala mutu na yango natelemi nanu wana nakobenga na papa Kampu ye mpe aza na likambo oyo akoyebisa biso oyo makambo ya 1921 oyo bazwaki na 5 mois batata bamama bandeko oyo makambo tozali koloba papa na 5 mois papa dange na ndenge alobelaki yango ete bana ya Israel na ntango wana oyo babengi mwana muyuda mbotama na bango kobokama na bango ezalaki mpenza interdit ya kobima na mboka na bango pamba te soki baki bisika mosusu bakende kozwa makambo oyo esengeli te bakokosa na mboka na bango ti
sima mulai nde ba kopesa autorisation wana me oya kobima fo bafandisa ye kopesa ye matei kopesa ye mibeko epai ozali kokende nde pone te okende kozwa oyo malamu ekobongisa mboka me oyo ya mabe ekopesa malheur na mboka wana kozwa yango te koyekola yango te na bana bayude ezalaki ndenge wana biso pe na bana ya papa Simon Kimbangu ezali nde ndenge moko surtout na biso na Bakongo ndenge papa Mfumalonga lobeli yango katuseko vo kwa token sambu kwa yinga nenki donc likambo ya malamu ebimili awa na Bakongo me ekei me na tina na mabe na biso sikoyo ale pasi yeli biso lisusu yango na teleminani wana papa kampu kugeni nzila pasivo okutusonga mana makugeni mpeve merci papa Mbenza mambo ma pusa tourne ya bande leto tuoyila extrait mukaye katata tomate vumana muna tabakilamo wasisa kyo kongwazi mvula buna tuyantikidi tata Simoni bula kafuanisa ntangwani wizi di kukunkamba menti munantiwo wazungwa kolostra zangu de mbwala songole ndambu za wonsono songole ndambu za ziya gogelevo yeba wutulu yekaba wutulu tiko sambu yensambu kunumukini gogele yani vo bankwagonga lukatika mundele fina mene sikangama mutandi kwenda kansibu ivutika kuyanda igaikira yenkangwa mwa wonsono buna nsulu yale mikigangama na meso ngana vo wakimani na ngonda tatu munavumukya ngudi lufweti kumona muno infuda mafwa wezi ale bankwagonga lukatika bana bene kikesa le luiza rakiata maemono bajiriki dendonga yani wele kuna nsuka zangu de bandele tutela masemu lembo miole kanchi tena mene yakaiso tukantoto drapo zaji ya mutikiti lazina mundele waiki yani wazayavu mundele nsatashika ina yani ale zangu de nzingu mundele bongele mastor ale ko tari na kamenga kama gaikiriko ale bundi kide mastor vuwe mbele koko bakide bande letu buna yani ukiyudi dingi kina kamanda kunti yani fumu yiso ngebu watele mvwala yibu na izoni sayu kwa mundele anatensu katandu mundele kakali kuna sadira kanchi voku zioni sayoko silwa ganga magonsono savasi zagaika bubu tata boisa mvwala yi yani vobuna utwekiseyo kwa ndombe mpasi gatadina digangwa yeyani muntu mpasi kanchi gana kwa yani mundele moni kuzioni nayo buna watura yo antona milembo wazango le munatulu ale mundele wavuembe koko bakiri mbwala yangalele yani bosimo kimbangu tina dia kabete kutana yani vo muno kibeni kwa mgiza kitwasi mfumu isukatele tango muifueni ngasena mvuma kwa matano kuleni kumbonako kanchi mone kiesi kanchi ntangwa ngeibu ifuana edilu kyako nzaya mzimba sibahu wakyo buna tau wakyo kyo bako wakaba mindele radio kitibu ya karaoida ale kanga mene moko bele munanzundu sinoko watoma yangala rakani mbwala bakiriyo bukaluwa kamuna nzundu ale vumbule mimbati vumbule mali yina yanda gosole yana kati ulivutule mimbati kenji ale uchivuanda kone umbaji kuma kuyididi ale madame sinoko boke Simon Kimbangu bakutuba na mono Simon Kimbangu za bakuyimbira très bien ya wikele pila yina ni ya wikele pila yina madame mba uyimbira fyoti monokuwa buna kabunge nkunga ni onzambi uzenge nkanu muna wantu anchona toro za mfumu mvuti sizivumuka madame ni imeni yani kilindi anate bitindi byabi yakabya yimbira alebele kumvwandi sagana kakielo munsuka tinoka directement kunani
kesi kali yantikira zibuli uli wakatule mbatu uli katule mbale na te uli mune bisengo mvuala kamwini yoko uli mewavutula wiziri ombasi yudi solda wapinti ina muno kubaka kama zono na simo kimbangu basoda ba unongeko taka yao kuna nakati ya inzo na benekele batienji ensamu na nchi benekele kusara kisanti na ile kwako chavukani ba yaka kio yaga ike mfumu yisu masoda kabakadi akadi bagana mvutu bakora ko mundele nchamvutu tuwana bura badinga raraka ba na bo ale benekele na kubakila muno simo kimbangu wizi wapinti ina muno bakaka nange mazono yani mundele awange bakaka yao ngevutilia kamono yao nikele veni akati ikili nange kuna inzo bon solda ale baka ina ikele ya mbandi ya fyoti bienga na bau baka kaka ina ya nkuluntu wale tula na nsinga bura bapapa nkuluntu batata kumpenda iba mtasamiele tusa bakini kwa bana bafyoti ale batikatuka mtasamiele wele wela fyoni nuka wele notata bubatele beti twakatuka yani mbele katuka beno kikala kuna ngungu bebene siruzi kungana nkuta kabene lwakala jaka lwakanga mamuno wakanga makatu lukutike lukatu njenda bayenda wamuanga ale mbwala buna yakatuka munanzundu yititela magontiwo wazungwe kolostra yiye kama munanti tata nzo toma nzo mfunda weza sabu kama mukadi nkamba ukitikirina sui bagonzo balika